olele pa ya nani olele pa ya nani olele pa ya nani MC Baba. Est-ce que par sourire yande mutape sera fali meilleur abimisaka meilleur artiste francophone. Quand on parle de francophone, on parle toute l'Afrique qui parle français. Oui, oui. Abim c'est meilleur artiste francophone. Et ça, sous les Kauka. Na Zakaï Babasui. Na Patrick Mouyaï. Il y a tout Tikako. Fali Abima, meilleur artiste francophonie. Meilleur, mais c'était meilleur artiste. Il y a francophonie. Il y a Afrique, mon francophone. Donc, pays tout Afrique, le bar français. C'est comme ça, on dit, et ça congophonie, et ça francophonie. Mindele ne m'a pas organisé. Alors Mindele, on a mis ses meilleurs artistes. Depuis 2022, si je ne me trompe pas. Et francophonie ratata. Il y a Zaka déjà sollicité. Ma cambo est salama. Fallait saler Chikon en Okale Sila. Ok. Et Tikala Kaka pratique théorie c'est salama. Et ça m'a camté que Baba n'a moulé l'autre. Et ça m'a cambassi ba sala liste banda 2022 pour elinga sama na 2022 et rata kinde. Na 2023 tango yo coûte basu ba tio na mawa pour na 2022 ba benga na ba. Ba chaye na mawa. Ah. Fallait au banda au kanga parce que ba français ba pesa trophée. Ba yebi. Ba tio coûte na mawa. Oh, baché na mawa tout musala na mawa. Non, il faut mon appel que notre temps ba tout soupe na so drink elingo te fotika. Nga o filmer linga te la tika. Pour linga ngati. Ouais, pour drink comme ko réviser moto. Oh. Pourtant que tant un contrat peut que contrat o ba komi boy. Mais yo yeno na makamso ngoko sabiso loko eza congophonie te francophonie. Et vérité bimi na soni na o bendi makolozo c'est ma poko betate. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, très chers fidèles internautes. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à abonnés fidèles, bateau va partager et puis bateau va commenter la vidéo na bisu ça la bisu énormément bien. Ba remarque na bino, ba reproche yango ça la geto meka kobongisa musala comme il faut. Merci déjà na bateau ba linga bisu bateau va pesa bisu misupe matoi ya rota la bisu pe royoka bisu et ça la bisu énormément bien. Ni na pesa bino toute photo ça la wana pour sabino ben formation ya frais et puis na source na plateau lelo na zanga moroté na mbelibino Manique de John, la reine de l'internet, maman Kimpa Vita, c'est-à-dire qu'avec il tourne vraiment reçoit la tout sauf rien autour des actualités puis Rosala mieux placé à répondre à la question d'ambition. Merci déjà à bateau ba rekomela la biso. Merci à maman Karine Biansaka Motema Raouli Tono à Rotala biso depuis quelque part et puis aussi à Dada Ulungu na Suisse pour la bengara maman sociale. Merci aussi à Hervé Gogan-Mboko Molat ici à Bière de Lix Hervé Gogan-Mboko Bola Moleki tellement ébélé et puis aussi à mon ami Megra Mangwana les banquiers. Merci vraiment à bateau tout Rolanda Bisso bateau. C'est vraiment beau partager monsieur Lelo, beau commenter pour Babi Lelo et Lelo. Lelo eza lelo fils aussi derrière la caméra so que vous allez vraiment même moral nanga au fond la biso ba mona invité nanga nazana lelo là j'ai dit déjà bonjour à Manique de John maman qui pas vita et internet mobimba
Bonjour, Manick de John. Bonjour, Kerit. Bonjour, Babone Nyosoya. Africa LNG TV. Nasenga vraiment merci na confiance pour Pesanga. Avant de commencer, Nasenga Nzambe merci. Tous en la retraite, n'a pas prière. Ma famille ne sera ni Sodome ni Gomorre. En tout cas, beaucoup de la radio Message Vie. Je salue l'équipe Mobimba. C'est pourquoi je remercie l'Éternel avant de commencer. Ma famille ne sera ni tafa. Il faut. Oh, la famille n'a pas Sodome na Gomorre parce que Sodome na Gomorre est un pays sans loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas Dieu dedans. Très bien. Donc, merci vraiment à Papa Herbi. Radio Message Vie. Radio Message Vie, Papa Herbi. Merci à Papa Christ Ngena. Merci à Papa Blanchard Chade. Maman Karine. Na Pessio Bambote. Papa de la foi, merci à l'initiative via Radio Message Vie. Que l'Éternel t'accorde encore beaucoup d'années. Bana yajiye oye. Tokomoki na mwana biso na suka. Donc esika biso to suki saka. Esika bango babandaka. Pour babi passer na biso. Présent na bango. Ah bon. Voilà. C'est la Kiripé nous invité na plateau na yo. En tout cas, tous en a rendez-vous moko. Oya clôturer à Stade de Martino, c'est le 27 juillet. Voilà, et on l'a appelé tout, mais quand on solo, il y a production, il y a Madjabou, Madjabou Rafik. Oui, il y a Madjabou Rafik, et puis aussi, na Madjabou, où il reproduire mon bangé na événement, na 27 juillet 2024. Il y a Pasteur Mike Kalambay, c'est un stade de Katina Bonzambe, Katina Nkolo. Mais l'habité message, moro, na Batouba Olanda Bisso, Batouba Rosé, là vraiment événement comme il faut, Manick de John, s'il faut quelque chose. Événement est là vraiment tu as confiance dans Nzambe na biso. Très bien. Là où on cite le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il règne au ciel, sur la terre et sous la terre. Wow. Voilà. Il y a 2000 ans sur la croix, il a dit tout a été vaincu. Non, atayo yé ko boycotté Simbati. Tu es la personne qui a détruit Madjabou. Concours. Ah bon. Donc, nous payons avec intelligence. Oh. Dans la vie, tout ça va en Nzambe. Bison stop mbenga ba en Nzambe. Mais mutino soyez binenge ni nazaka na foi na Nzambe. Et puis Nzambe baza ebele. Mais Jésus-Christ de Nazareth azala ka moko. Mais Jésus musupe ya magicien zala. Ko ba tebele ba sambelaka. Et loko et ça la rapasi. Nasenga ki bana nzambe surtout sangana. Le 27 juillet tout salawana. Mais le même Jean oyo ba détruisa libala ya pasteur Mike na Peniel. Ba retomber le leza pas Peniel na yebisaka na prévena ka ina bandili. Ce sont les mêmes personnes qui ont détruit Madjabou ya concours parce que concours est salamanite ya Madjabou. Je salue le pasteur Roy Bondo et maman Mariam. Concours est salaman le quoi concours à Madjabou. Na Congo ezalate. Non. Même là-bas. Le meilleur concours. Le meilleur concours même na ba critère tout na standing na tout. Oyo ebenga batu na province nyonso baya. Il a été détruit. Mbala moko ba ndiko détruire ngo. Mutu moko atema na cher apesa prédication moko ke moi abane kolinga moi si moko. Moi si on a abanda kolinga ye. Iye aboyaka na ekop wana me amemaka ma apesa ba indice oye beta Madjabou directement beta couple la Roy Bondo. Soki Roy Bondo zaki na nzambe na bonzambe te me lo sala VC me libala ekufaye bana batelengani. Ya zala mwana nzambe. O telema na cher. Na tayin komono lelote. Lobi no tanga. Obi kana bangate. Pourquoi yo zolingo beta na joie? O betati. Mais toi qui pasteur Marope à Ochalibaya na joie. C'est le pasteur qui a détruit Madjabou. C'est le pasteur qui a détruit le couple Kalambay. C'est le même pasteur qui a fait que le lo oyo déstabilisation ya bana nzambe belé sala. Ya wana comme mona neti nzambe. Ils sont mon pasteur à sa prédication il y a Messina Ronaldo na cher. Oh. Et là attends un exemple la la Bible on a un exemple nyoso na Bible on a il y a tout. Il y a on a loba formé cette Bible parce que il y a tout. Yo pesa exemple il y a Janté, il y a Messi, Coco, Ronaldo. Comment
na vanda na osala émission na boso na politique na ba Audrey o bana o basala ka cuisine na bosolo oyebi ke batia pasteur wana mutu mo pena tia commentaire bi yango to longwa biso nyonso na famille mo basama na église na likolo ya makambo prédication na yo ya auprès du yo moko ka koyaka ko beta masolo vino na cher tous en a besoin o bo expliquer biso ke na botika masumu Jésus revient bientôt. Aimez-vous les uns les autres. Évangélisation. Évangélisation. On parle de Jésus-Christ. N'achète pas la tête. On va tirer le toit. On va au boy. On va bêter la biso li solo. Ou on a pasteur te. Non on a mon papa à Toms. A bêter li solo. Moko ya vie privée na li banda. Ta bêter akali solo. Tam sou famille. On peut exemple ya famille na. Famille na eza moi si na maman na déjà bala e. C'est sa famille. Ya. Oyebi po ya li bala te. Oyebi po ya ko ngala comprendre te. Yango kalesa ki avo otema na cher il faut bala. Oyebi valeur ya batute. En détruisant Madjabou, tu as détruit combien de familles? On détruit même mariage à sœur de Boré, il nga kufa na Madjabou. Okenda ko fui. Zawadi akenda wapi? Zawadi yako fanda. Oh. Zawadi yako fanda. Yela biso bébé. Ezati. Na bolamu ya pasteur Mike. Le kobeti porte ba fungoli ta memio. Fatigué à la lipongi, yo ke na mo fini ofungola chambre, o lali pembeni na ye okangi photo lobe ozaki na zeb. Ouais bébé. Pona ko humilier ka. Ya po ba détruire parce que yenda zaki président ya Madjabou. Ya concours. Il fallait qu'on coille sa tête. Wow, pour réputation qui est ma tant pasteur Mike Albaimba mo que non na démissionné na Madjabou. Ya ngona concours e bébé. Très bien. Ça tiens c'est omoni biso nga netinga na soda mai kalambai soko meki na 2024 yana na mafinga Monique de Dieu. Maman Denise Limbi Sangai la très distinguée maman biso o peki sanga en calix mo peki sande pasteur pona ko yana mitraillette atika via pasteur pona ko bete mbalo na kata motema na sina benda kitu na on a téléphone so moi na meti ça ke ya moki na ngana osala. Arrête ça. Ozo détruire foi ya batu. Yango bino bokomo kimisa bat na église bakomo finga ba église ko na biya genre ba pasteur na bino ozo prêcher Messi na Ronaldo ozo prêcher litoi moko boya. Banga nzambe ko poni to banga nzambe te ka pona cause de grâce nyoso ka pona Jésus Christ na Nazareth yango photo kumisa kaye photo kumisa ke kere ça la croix mais batu mususu bena o mana chare fungwami adi ni ba mabele kanga te kanga mabele kebele très bien yemo ka wana bakanga na nzembo na yesoki ayemba soki nani yeso mwana na banzema mai kalamba ya buzoba na nyoso mai kalamba ya banda odindala kati gafer ye mais ba ozo augmento ba latisi master pasteur Mike atikala ko dénigrer atikala lobelo côté mais ye wana akoma première personne à déstabiliser muninga ya so meki na université ya wande ye wa pa ko kanga sentir ensemble po il y aura ko samba certifié ko samba.com ko samba ko samba certifié .com soko meki lisusu o sali so babilo moko na obet ya so meki ko samba.com po bino e comme si ko sali comme to beti okwei oye po tout texte to na posa mboka na biso ebonga bo pesa président ko musala makasi bo pesa président ya ayemba ba Grégoire na na nzembo na ye obi ke lata pasteur Mike ye pa yebi Grégoire OK pasteur Mike ayemba Grégoire te ayembe donc Grégoire wana ebeta ba tiba comment Grégoire ba tape na chokoro na kati que son âme repose à paix. Ça c'est quoi ça? Ozo refléter image à pasteur T. Or que dans l'église il y a mounene batubazoya ebele ya. Pourquoi tu fais ça? Muninga tango yo bane ko gafe asimba na loboko kwe ata telemisa yo pourquoi comment déstabiliser ya sala yo nini? Yo biso to sa promotion. Biso tanto sa musa to linga musa na simba. Alors mutu nyonso ayaka to sakana prêt to bunda. Po biso to na posa le 27 wana martyr wana 2024 ningana. Et dans eza clôture ba martyr nyonso. Alors tango yo ozo combattre kalamba to combattre biso. Batu nyonso ba sa promotion ya Madjabou ya concert Mike totalement. A combattre musa na biso. Tango combattre musa na biso to ya obunda. To biso to bunda na arme tout.
Le temps il faut après. Il faut après. Il faut après. Pour un peu Nzambe témoin. Nzambe yem ta bandi. Oh ça la prière nous soit kanga bisoté pour yo muto bandi biso. To ça la promotion yo komi ko boycotter concert na biso na année ango na comité. O beta non les joints na yo c'est que beta tenga na mama mboka o beta tenga na yakimpa na funda pe banzamba mboka o beta na nki. Ba peso contraté et puis de ce que meki sou bana ya na mafinga. Alors pour otika pour ezalakate il y a article bino 2023 mobimba bobeta na tina suka akepe na jier te mais stade un peu fan na gana to mona ki chante mo kantina kolo ya ko penza kerita ata yo moko muninga bimisi ide na ye ka mbama ka bandi mais il faut roluka we baba we la ranino juste te biso sa posa ulko ba te etika ne obunisa musana sa babunda na makamu susu mais soka bundisi su majabu même majabu rafiki soko bundi biso to sa promotion to ya. Ah bon. Biso ba futa biso to sa promotion alors biso to linga nganeti nga moni na kena Brazza na ngai roga sa plein nga souci na ngai nga na l'équipe ba gagner nga na warrior nga pa na warrior na linga place na tiema kona réciter zala na linga kate chiter za place na tiema kolo. Très bien. Na linga place na vanir mais ya on a linga même son on sa na chaîne il faut chaîne wani mata so matite sala nga passe ya on a linga fimbu na fimbu ekufati pour fimbu na fimbu so ekufi référence na ngekufi alors na dade ata na ndenge nini na linga fimbu ezala ata na kanda kende so na monika fimbu bando chite fona ya pour nga na linga ka par exemple nga moko ndena zabu na maman na muta exemple mabe alors na linga place na okele exemple bien ezala. Très bien. Voilà. Donc, vous pouvez conseil. Ma pasteur Nyonso, papa Dayo, papa Tom, papa Mutombo, Emmanuel Dodi. Prophète Denis. Prophète Denis, vous pouvez conseil. Biso to sa musa to na posa to réussir. Yeso ki aye à faire chiter musa na biso to bima. To sa kuba chiter. Merci beaucoup. Voilà, Manique de John, pour que tout côté na mususu, on me expliquer, va tout bas comprendre qui est Madjabou Rafik. Madjabou Rafik, il y a des gens au bana talent bazana bandaku mais bazoye baté comment ya s'adhérer comment ya ça pour que Yago, bon séjour à toi à Dubaï. Coriti Louvois, mami de moi. Chimène Lopez, Chloé Kardashian de Bruxelles. Elisabeth Taylor, ma tante Zali. Moi, c'est ça ma chirurgie. Ça sans chirurgie, mais ça va partir sur la chirurgie. Déjà, Manique de John, s'il faut faire comprendre Batou, Madjabou Rafik. Madjabou Rafik et Zali au Betty Facebook ya Madjabou. Page na bango. Ezali concours ya bana mike de 10 à 17 ans. De 10 ans à 17 ans bana mike baya kolakisa ba talent to mona ngoti ba mindele mona mwana ya 3 ans. Mwana ana zo yemba voix Céline Dion ana 4 ans. Pour ni biso bana biso mike ba oyemba. Yango Madjabou apesi bana mike. Boya suna bana mike kutu. Nzambe monda opapola bambata kuna. Donc de 10 ans à 17 ans au côté na page na bango au komi combo na s'inscrire. On se comprendre au s'inscrire après tant au tindi so vidéo ezali au sali vidéo tete so ki vidéo ezali au sali vidéo na yo ndeka basala na ba Vodacom na ni au sali vidéo na yo ou bien bo sasi mo na vidéo bo sali ni bo tindi. Très bien. Ce qui a osala retenu ba komela bino au pesi na adresse na yo nyonso. Voilà Madjabou Rafik. Voilà, merci beaucoup, félicitations pour moi na Madjabou na marambo ba sala na biso. Abimisi bambongo ebele na Madjabou. Ba so bimisa kaka ola c'est pour moi parce que non mutaza na souci. Bato en tout cas bato pa baza na souci pena bazo pesa président na biso loboko lokwa ba passer ba ro ibondo penza nzamba pambola yo. Maman Mariam nzamba pambola bino boke liboso. Merci vraiment. Merci beaucoup Manique de John, parlons maintenant des... Et puis avantage c'est ça avantage et belé. Exemple l'année c'est belé. Moi na yemba ba produire ba foutre les classes ba quoi assurer. De bazar va assurer venir à moi. Voilà. Félicitations vraiment à Madjabou, na Barosala. Manique de John, parlons maintenant des héritiers Watanabe, la Poulga. C'est à Paris maintenant. Oui, Ouazan à Paris, mais tout le monde va vidéo est circulé par artistes. Il y a la team Wata, quelques artistes au Bakoui na accident na niveau ya Guinée, na évité bien pression par rapport à un autre on peut la vidéo ana et ça la yonne. Bon tant na vidéo ana et ça linga passe mais ezali ba mission o balinga ko tambola mingi. OK. Tamba tiki bino place vana niet.
ata okende bon accident pe eza kaka okute na likambo ozomona eza mboka ya bato bino boye kobeta musique boyebi esprit ya bato ya mboka wana tiso basepete po bamisie ebele bana mboka na me babengi bino il faut koyeba ndeni otamo il faut oza na discernement il faut oza attentif na voix Saint-Esprit mais na sepeli po il y a pas eu de mort ba choc eza ya makasi te eza ya mike mais nde batiki bino kuna bovanda place batikeli bino botika batambola so leader aza na mboka wana po mutamemi bino ntango batiki bino place bovanda bavanda kanana so batiki bino bovanda bo se retenir bino bokina bino kotambola soki wapi so na pont nini tala ne bersi akendaki ba festa na ye ake ba fête na ye atumbi ndako bato na kwiti ekomi yo mbongo nange bungi tokansi sie ndoka ne CHT akendaki fête botika opesa ba leader pasi soki batiki yo place vanda place batiki yo tango leader oyande okomino kotambola mais merci vraiment Dieu a fait grâce héritier même baza vivant ba choc eza ya mike monte ministère non muso boya bo filminga pour nga boya bo point ba film J'irai food voilà Manick de John parlons maintenant de francophonie oyo Massano oui Massano oyo 9e édition oyo vraiment ba congolais ba Mamie de moi, je te salue. Maman Boko na biso Massano. La corne, la très distinguée. Maman Denis Niakero Tshisekedi. Maman! Ya musilekete na pressa le kawenzi. Oh. Musilekete le kawenzi. Na pressé. Biso tambola ke tambola mbembe. Et le bébé là. Mais to koma kaka. OK. Tous les warriors, guichet eza ouverte na Londres, Wembley. Bosomba. Vente eza en ligne pe. Je pense que to koma wana na masolo ba production fali pour pas oza bongo libana mboka mais francophonie d'abord organisation francophonie très bien yo monengo comment na monengo très bien mais na CPT na bato ba kompe sa mot d'ordre bato bayate wana okomo toucher président de la République na maman po wana eza initiative ya maman na papa très bien no biso nyonso bana toko telema a torokende oui biso so bana tozana tout oui tout bande ko banda tina nde ba okanga to bando kende chaque jour. OK. Eza honneur na biso. Eza honneur ya mboka na biso. Il faut habiller bien comme commence par soi-même. Mais lelo kombo fali eza cité na nenga mabe s'il faut tout ça clair parce que tu es que fali nde bachi a ça la ouverture. Meilleur artiste francophone na mboka na biso. Fali pourquoi siko ngai na bimisi ke nga soki nini Afrique Elengi TV alinga bimisa meilleur analyste abimisa nani Manick de John ebongo siko soki film na film alinga bimisa meilleur analyste abimisa nani Manick de John soki yo babisi otanga meilleur analyste otanga nani Manick ko bongo siko obango batika mutamba mo obatombola bazwa batu mususu ya c'est immoral. Et puis il faut qu'on y ait non tant que non tant tokos ebi makaba français ebi fallait ebi français mabé oui mais ils ont disque d'or ils ont ba mérite belé ba trophée belé tokos tant ba se kabiso to ça ba featuring to so diembe là ba été que non lelo et peut avantage ya mwana avantage nango na libanda mboka ba mission ba ebi lokwa fallait zate et loko ko discuter na ngoti to za la ba artiste o ba yebi libanda ko le kafali azati surtout les blancs so qui na Paris on o temisi munde mo tu connais qui quoi fali poupa encore ba on en français fali poupa fali poupa oui c'est Fally Ipupa ouais il chante bien. Il chante très bien, c'est un bon musicien, Fally Ipupa. Congo de Fally Ipupa. Le Congo de Fally Ipupa, au Congo. Bana mindele basala na ba challenge. Ya ba nzemba Fally. Mais les autres ont eu Fally a triqué ferré. Ah triqué na ya qui balongo li ferré pour ba chafa. Wande na fandinier. Fally azana ba na organisation. Ngapa ba mission otanga na ebina bango te ba danger. Oui bi ferré te. Ya aza na ebi citoyen congolais. Artiste et musicien congolais. Citoyen congolais. Mais aza pe na profession. Ya ngana a profession na ende yango wana mais ngapa na ila mi makamba Fally. Oui, mais oui, il m'a Fally, mais si il fallait qu'on triquer mon tour parce que fallait ça organisateur fallait à mon délai ça franco
Franco ya congophonie te. Eza congophonie ya te. congophonie te bocha bakomba ya visa classe atie mwana na ye visa classe ya congophonie te. Eza franco. Phonie. Quand on dit franc, on va dire franc. France. Alors. Siko. Mais siko babiloko ndenge ntango omoni bato bao discuter pona yango bakomi kolobela pona yango c'est que bato wana ba tono vite. mais tout le monde fait comment à se retirer à Robeta sous à wana mam na bango et là on a sali ya manque à respect na président ya manque à respect ah bon ya makasi ya fata de respect tout et le baba angolais il y a on dirait humiliation humiliation merci beaucoup ya fallait banda pa akanga ba français ba tieyo tant que artiste fallait banda akanga parce que ba français ba pesa et trophée ba yebi ba tieyo kutna mawa oh batie na mawa to musala ya mawa auto beta ba stade to eza mawa te ya poni ya tika nani keritika olo babongo bokanga mikana elo mo pwani wata pa beta stade ya batie non il faut mon appel que notre tantolo ba tumsu pe na so drink elingo te fotika nga ofime linga te la tika po linga ngate ouais po drink comme ko refuser mutu oh po tango que tanga contrat pe no bi que contrat o ba komi boy mais yo yeno makamso ngoko sabiso loko eza congophonie te francophonie et vérité bimi na soni wana o bendi makolo so makolo si mapo ko betate oh fali Efali le artiste a combattu Efali biso tozo kende arena biso tozo kende Wembley Efali ouverture ya fali okanga ya fali mais tout le monde nous ça va vidéo morceau pour rouler là yona ni so ndeni na olele pa ya nani olele pa ya nani olele pa ya nani MC Baba maman once ndonga babi concentration toujours babi single ezobima epe ezobima maman yango ba benga tricage olele pa ya nani je dis mayala mais au message ni européen ça pour tout le monde mot d'ordre et puis ça manque qui golo mo rete me rocha ma et manque à respect na président on les ama comme kamba l'état ba otala ngo sima francophonie mot d'ordre na ba welo video ba biyo makambo oyo school ngo boycotter organisation ya président non yo za contre président mboka na biso basale loko poto sepela ya foire ezonga foire na ba kobanga te na ba mwambe opena série na yebi mwambe tinga mata mwambe te zela papa biso ko na saba na linga ka meme na foire na ba comme na foire ko papa sa matsa ko na so mwambe ko na so tanga kitika na mwambe ba abimia ke donc a kanisa papa so ennemi 6 mois na papa so nga bomai mwambe na kobanga te bozo ya na train c'est au bas image et au bi moment pas neti zombie abimeli liboso ba cri donc foire les autres ont foire ah bon si konde za talande ba bon système vraiment pena vraiment ça so tindi ki okana musabi ba ikoyi on dirait qu'il y a poto ya c'est ko yo lobi nengo no bi te modo ya wana za musique te wana ngama leta ya ba otalelo après sima ba otala ngo sima le gouverneur de la ville Jantiningo Bilangbaka mbaka baotala ngo sima oui biso pena twanda ozela concert à les 4 na les 6 après concert to banasko comparaison nana salari plein nana imbaki nani Efali champion Efali numéro 1 Efali les rois Efali empereur Efali aigle Efali boki siko manique mais aussi parce qu'on a ba wayo nini pour un concert il y a les 4 euros ana et il y a les 6 euros en esplanade to sengate to sebiso sengate oh biso attaque toujours on attaque les 6 wana toujours on attaque toujours ah bon pour te monter Bill pas ça l'ouverture il y a pas de problème c'est on Macintosh c'est un coup d'ibende l'homme de vérité ah bon ah babi pas na carte moi papa moi na biso ah bon abotanser na joli Betty Mulanga
Moi na liboso papa na Kert. OK. Na pesi pe moi sinanda kumbote Nathalie Biomba. Ah, babi na place ne fait ba chafere. Fali fali babi silence. Olele pa ya nani? Mais comme tu vois qui m'a mbongo. Olele pa ya nani? Comme ma pauvre yaya. Ya ozombongo na yo ba bombela ki na francophonie. Comme ma pauvre. Likolo la na muninga okangela kanda nini? Olele pa ya nani? Maniqué. Mais mot d'ordre, je pense que bon, c'est là, on peut tout le monde qui fallait pour parler focus silence. Et bon, moi, t'es dans silence. Moi, je ne sais pas toi. Je ne sais pas fallait. Ah bon. Voilà, pour la production Liban là, fallait pour pas bientôt là à You Arena, Paris la Défense Arena. Paris la Défense Arena. Et puis aussi Arena Wembley où ils ont la place bakenda na sous les kauka bakenda kina ba dit ba diata le directeur bakenda kina ba fiston coloqué Zapatero bakenda kina nani na bossa commune bakenda pena ba uti Londres Eji Tenge bakenda ki Londres bakenda ki Canada et puis la moni biso tambola pona boulot to tambola pona boulot penza so moni équipe bimise ki boulot biso kenda divertir biso kenda dire pour l'idée na ça mela ka mayo bien on a benza na mikolo mais ba l'idée na so mela ka mayo te ba l'idée musuba ne singa ba l'idée mususu netinga eti onde ni manike maybe neti Fabregas maestro na bi kamela J na mai fali pour papé na yo ka kamela ka J na mai amela ka mai faire rigoler pe amela ka J na mai et pas na baba vina ba on tenga na bi ka fali amela ka mai mais manike l'année la bosse ni lourd mort maison ngasiko pour na bateau ba roloba ke soule ka okanda luki marambo nyoso ba publication na en fait héritier wa tapé amela ka mai ba on ba le kwa na fana ba on a lena ba na bi ba mela ka mai mais le reste ba netinga mais na bateau baza ba netinga ba neti yo na nini na comprendre ba na pote bo comprendre très joli mai la ba neti ba l'idée musu ba neti manike beaucoup tanara et le bébé là manike mais siko nanga ina zonga lelo moko bate belé bazolo basoki lelo faire à se retirer za pona ba publication sur les kauka qui lelo ba benga fali alpha p omega yenda ko banda pa ko sukisa yango sala ki faire se retirer babi sous les kauka ayebi makambo nyonso et tout bango baza na organisation c'est que biso to c'est que biso to a danger ndeni biso to ko makamba na ba no eza congophonie te eza francophonie eza congophonie te eza francophonie OK Fils Nzuzi eza franco mutazo kamola image les Fils Nzuzi pas ko kamola attaque eza congophonie eza franco alors andé phonité mais franca kande zo bomamboka c'est que biso na matière à mindele to aliko soule kauka na honorable Zakari Baba suba memi ngambulelo qui bango tout dans la partie que moi il y a aussi bango ndi basali complot na habité est-ce que par Zouri yande mutapé ça fali meilleur abmisaka meilleur artiste francophone. Quand on parle de francophone, on parle toute l'Afrique qui parle français. Oui. Abimi c'est meilleur artiste francophone. Et ça sous les Kauka. Na Zakari Babasui, na Patrick Mouyaya. Il y a tout Tikako. On a commencé à analyser. Il y a tonneau vite. Non, on a eu Eurolobama. Moi le langage de la rue, j'ai mon bas. Je m'en tape. Un bon français, je m'en tape. Voilà. Manique de dans le langage à Libanda qui nous a zéré le bisoto qui na noyau fallait abima meilleur artiste francophonie meilleur mais c'était meilleur artiste ya francophonie ya Afrique mon ba francophone ba pays tout Afrique le bar français c'est comme ça lengoneti eza congophonie te eza francophonie mindele nde mutu baza ko organiser alors mindele on ba c'est meilleur artiste même nga na nga tanga na tanga banga tanga po nga bo ko sanga po ani e bon mutu na bino bo bimisa ka premier na nga na mona ke ba ko sanga susa mutamayelo comme mais bato mundele soit bimisi mutu premier olinga ke na mutu anatina suka mundele so fallait betaki
abete une ouverture te bango mo minde banga bazala humilié mais c'est la même c'est meilleur artiste ne beaucoup na mboka na bango bobeti promettre mundela za mayele oto sala analyse bato mayele amoni bango lokwa basaka bango basaka danger puis basaka bongo basaka bongo et voilà Papa Abi fali solliciter il y a de cela depuis 2022 si je me trompe pas et francophonie ratata il y a zaka de solliciter makambo esalama fali salia chikona ngo kale sila OK etikala kaka pratique théorie c'est salama eza makambo te ke ba na mulelo te eza makambo si ba sala liste banda 2022 pour elinga sama na 2022 et rata kinde na 2023 tango yo kutu bazo batio na mawa pour na 2022 ba benga na bango bachaye na mawa na gratitude tu vas en français na gratitude ouais niqué en français na gratitude voilà Manick de John boni sango ya Formule 7 Bible Formule 7 ça va so yoki na baba na ba moto na baba flenio so kishasa na zandu na wenze te baba to considérer bafle siko baba flenio so to bimaka tengana olinga nde to sala penza analyse mo to sa nini moko microbaladeur il faut to sala ngo na balabala donc to na ba vie ya ba to na ba na mike Formule 7 voilà ah bon to sala ngo Manick de John voilà nalingi oloba quelque chose pour na bateau baroya pena na mikili ya poto kotala spectacle pe événement ya fali pour pas aigle bateau tout bazana na poto ba biki bazala décider et puis ba otika jamais ko ça décider parce que artiste ayo sa musala na ye te fallait à moyembi oh mais baba bazana na belle voix babi fallait na belle voix koyemba ku bachaka falite na mamba koyemba na Congo bakosara bat musu basta baloba kapo bayoka bomba lobaki OK mais pour ne pas se faire attendre na lobi na eleki nango on se comprend très bien lobi na eleki nango bible zawana nazo sepela parce que nzamba osande to lobaki na esemne za bible nyoso ya nakati oyoka partout Formule 7 ebeta ma partout non obi ke fali na chasa be aobeta ma partout oyoka na somo ata Gilles Ecclésia ça beta ma bona motité ah bon mais oui Manick partout na bafle nyonso okuta fali pour l'album pe bimé belé ya bafle nyonso okuta Formule 7 fali voilà Manick de John mot de la fin et puis quelques salutations bah tout le mot de la fin t'es na longue vie baba ponza baba non par rapport à l'émission par rapport à l'émission par rapport à l'émission bato ba olanda biso ba retenir ni pour retenir ka ke no majabu rafiki okina page ya majabu okomi kombo na yo numéro de téléphone adresse na yo oyena vidéo ya mwana otie ba obenga bino concert eza moko ya munene na 2024 ya Stade des Martyrs le 27 juillet tozana concert moko ya ouverture ya francophonie ezali le 4 non les 6 les 6 et ouverture ezali les 6 non ouverture le 28 ouverture le 28 lelo déjà ezofungwama les 6 tozawana ba warrior ya monde entier oya Cameroun ezana onka Côte d'Ivoire ezaka boya kina Martyrs boya pe na francophonie ya Brazza kutukoloba te ba yaka na bangangola kutezaka awa voilà donc bateau Bumbashi to mona honorable Adelar honorable Adelar on peut si mbote place à Zali donc honorable Adelar tout dans le bakomo na bien honorable Adelar c'est-à-dire que mutaropesa motema pe espoir yoana donc mutapena na motema kosunga peuple et puis il y a mboka na ekende liboso honorable Adelar Kolwezi Lubumbashi bana tout ya Kolwezi boya honorable Adelar donc boya vraiment honorable Adelar Nazor donc na Kolwezi wana Kolwezi Lubumbashi boya kotala fali les 6 honorable Adelar na yebi ke ba boss sensibiliser bato batikeza nango mbongo muke kotsa ba na vie ba yotala fali les 6 donc voilà bon na Kinshasa awa na bandal les vi pa ya zawana a sensibiliser bato Patrick Muyaya tozala wana manike mo pa zawana tozala wana na concert Prince Babia pa zawana présence no pesa les 6 wana mais mama na ngai nazanga Esplanade nazanga mami de moi nazanga
un calix kuta ozala ba maman bala kuta ba yo tapo maman ozala wana papa bon. papa bien otala tinde fallait si ça conseil ndoto wana papa na maman titongo président de la République maman na papa ba ozala maman na tata ba ozala na mko libala ofanda wana ozala titongo ba mbisi ba me ba pe ba kelengi elengi ba osimo na loboko on faut nous vendre papa mais na papa ne maman bobila dawa o confirmer pena o confirmer yone mkolokiti inde kolokiti Yagero maman peme na papa maman bongana mère bongana père mère bongana père maman Denise Niagero mère bongana père moi c'est libala moi sur la ta lokwa moi si aza moi si assez respectable maman bonjour merci beaucoup Manik de John merci surtout na babone fidèle na biso bato ba commenter et puis bato ba partager ba vidéo na biso je pense que zala qui c'est moi makasi ya rozala plateau mort lelo na Manike mama qui pa vita ya YouTube mobimba je pense que il est tellement très bien merci vraiment la babone fidèle bato ba partager et puis bato ba commenter ba vidéo na biso bato ba landara biso de près merci à mon ami Megra Mangwana les banquiers merci aussi à Dada Ulungo na Suisse pour la bien maman sociale merci aussi à maman Karine Biansaka Motema Raouli Tono maman Karine Biansaka merci pour tout merci aussi à Glo la Canadienne Rolanda Biso Sikoyo et puis aussi à Hervé Gogane Mboko et puis aussi à Hervé Lukusa un Canadien de plus maintenant au Canada Hervé Lukusa merci à Cynthia Lumira depuis Portland Maine à Rolanda Biso Sikoyo et puis aussi à Toku à Rolanda Biso Sikoyo merci vraiment l'abonné fidèle bateau va partager et puis bateau va commenter je pense que tout le monde est bongo au prochain numéro bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.